tozala ba vrai na mokili faut tozala ba vrai faut tozala ba vrai yo comme si ça apesali émission abika phénomène azala nde pere mutu na nga tozala na ye tozala ne nyonso ye kobenga nga pere te masala yango mpo ayebi ke o mutu na nga me mutu mosusu kosanaka oloba nga na pere nga na oya te me banzoi bapeti na biso bakoya me bato bayebi ke te ya tokota te sikoyo ye samba nabenga ye matoi te si yo okekisa nini na makambo si nayebisa ye estce masana nyonga te tokota na chambre vie sonde ozomona vie sonde bato baza na libanda abengi nano yaka nano nasinelolekamo me bokoti na chambre na ye ayebiso kotala osala boye eza boye place yango efalaki c'est ça eloko ezomanke na nouvelle génération bamemi injure bamemi compétition nini concurrence déloyale bamemi batembe bamemi kozanga respect bamemi kobangana oyo akobwakelanga mbasu akosala boye bamemi yango me biso ye neti eloko ya bongo bakolutu balobi eza eloko ya malamu fo tolanda yango pourquoi fo totya division bato soki lelo bakomi kobanga kosangana na bato quelque part tokopesa bango mpe foti te parce que bambuma ya mabe eye na kati ya likambo oyo oyo ya moko bayaka ata mosusu koluka kotya partage koséparer bato mpe baza mais wana soko fo ocomprendre ke wana eza motema aye okutana te te motema na uti nango se bango raison ezali mpona bambuma oyo ya mabe ezalaka te omona teke bave baolobaka na ntango na bango ezalaka te ben na ntango oyo eye mpo eye ti soki ezalaki eyaki te nde bato baza réserve te lelo bana simba ozolo bana yo na nga na banza tokamwa bazwi makambo oyo parce nga tata na bango yeyo batata na bango yeyo biso na famille tosali yango te bana bazwi yango wapi internet elelo bakomi baprisonnier ya eloko bamekaki komeka soki bamekaki yango moko tomeka kosala boye bakomi baprisonnier parce qu'ils ne peuvent pas reculer mais nous on est là okosala poison opesi moninga alie poison moninga akufi oyepe ou soit ozotala pe na boye ke conscience na elakso pena ke yeye biso ke mutu abato ya nzambe yo mutu obomi obimi pe na coin na mokili yango olotikala yo moko otika su na bato mais si sa bato tu po tondima oyebi olamba poison yo mutu olamba poison omeki mungwa oyo pe ekoki na etika na tiela ye aliango atonda Mama, if love is crazy, love is for me. Bana ya SE, bana ya Afrique du Sud, shalom. Na zana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pona le 25 ezali conférence ya bato surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tu na moto. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news sur Satou Babanga avec Yves Ipan, tous les infos. La Firel avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec le président Ladi Sobé, le phénomène, tous en awa, Togo sur la moi, plus par rapport, il y a Oizali Bongo, l'actualité, aussi, pourquoi pas tout le paix, docteur Mogujo, Oyo Azalakana Biso Mosungi.
il y a la population congolaise, pourquoi pas tout le monde à diaspora pour Mikolo, toujours en cheval na diaspora pour na resunga bango na o etali bongo le poso. Merci na pour de bon la kata Canada mon ami qui se tombe le futur Bambo Tebele, maman Émilie Timothée mais tous peuple la mbeto maman Likelemba et Billy Fumuka Fondation tout sunga ba veuve na orphelin grand frère propre Jean-Robert Kalala les savants de la RDC la force qui a Timothée. Il y a maman Nicole, maman la parfaite, à Paris, mon vieux Thierry capitaine depuis le Canada. Mon thème, il y a maman Gina capitaine. Voilà tout petit mot, il y a président Ladi Sobé le phénomène. Andero Bamouni sous le lot. Et mon abonnement surtout plus oyo balinga rapé musala oyo au salaka il y a comédie oyo sunga po bigisa batebele kala na kosekisa. Ouais, bonjour Yves Ipan. Bonjour président. Et puis na pesi bambote na batu nyo surtout ba Holandanga. Ba internaute na sadi na plateforme et tout bazolanda biso. OK. Na pesi bango bambote belé oza bongo le phénomène l'a dit Sobé le roi du rire. Artiste complet, artiste na bango balingara. Naza na sentiment trop ya roleka pe na émission na o parce que mon émission so ozo le 4 tozo ya pona matalana te tozo ya nde po ba fanatique ba mona ke to sala ngo bien. OK. Ba ça peut présenter émission no bien. Ça donc ça dit invité na opéra lo ba bien. Vraiment. Yango wana ba ozom sa sanga donc voilà. Ça se bien. Alors tu nous directement na Matanga puis ya mo Soboli déroulement organisation tout le bagno surtout sur Otali pena président l'a dit tout le ba et que bien to ko pena moi des arrois tene dakili bosso ma oyo achaki a contribuer kite oyo apesa kite oyo kuna kutu mais tout on a pena logique na Matanga ya mama bolingo en fait nini et c'est passé bochaki ba mbongo ya mabonza wana bochaka te contribution wana te bien ndenge nini po tout matala na ezati nga tant bato baloba ke Matanga eleki bien eleki bien nga za raconte ngo oh nande Matanga eleka bien te OK Matanga eleka bien te muta kufi bolobe ke eleki bien OK te ba côté ya organisation ouais côté organisation on a tchaki 200 ya 50 on a tchaki 300 bah donc tout ça va biloko côté organisation on a monaki elekaki bien mais na mozindo na koyi vraiment ko lobelate parce que na yebité banani bazalaki côté organisation et puis esalemaki ndenge nini parce que na maîtrise na ngoti. OK. Alors na yana bandolo bakia ote bato bachaki bani tout ça na maîtrise na ngoti parce que nazalaki te tant organisation ibandai ko salama nga ki na voyage. Donc tant na ye na koti lokwa mutu nyo surtout ayi Matanga. OK. Ah donc c'est ça. Mais na komona on a monaki basaki organisation malamu et puis na ndenge na nous y avait mortuaire les kaki bien et puis na jour il y a enterrement donc nyo surtout on a monaki na misu nanga c'était bien passé. Voilà. Naba oyo balobi matalane salami trop na Matanga parce que bandeko na bino mingi baleki na bino mingi ya basi bayaki wana na spinette ya ma concurrence oyo alakisa oyo ke yaza danger ya zali tango ozomona biloko ndenge wana présent ezo salon ndenge parce que misusu ayi na attitude mo ya kolela mais musu ayi na attitude ba monanga je pense que loin de là wana eza nango ba les ondes nde bato ba mesana toujours koloba so mutu soka ye Matanga il faut ya ndenge ni faut ya ndenge d'abord na ndenge toza wana biso nyonso tout toyeba nanu ke toza ba artiste on se comprend artiste nga na loba wango esika nyonso to azotambola ezala na quartier na ye avandi faut ba ye bakaza na artiste même libota na ye faut aiba yeba ke ye biso tout toi libota moko toi ba biso nyonso ba famille nzongo biso nyonso tout za ba famille Ipan mais Yves na biso aza mutu ayebani comment lembo fezala même yo pe na esprit. OK. Parce que so oza na esprit wana te jour mususu ba okango na victoire tant mususu fodaki na bis. OK. Mais tant oyebi ke naza artiste makambo dele yo moko se privé ngo parce que oyebi place nini ozali tant nazo ya Matanga fona ya na esprit ke naza artiste
oyo akufi aza artiste faut toyo kolela ye na lolenge na biso baartiste so moto alati kitoko azotambola bato bazali kolanda ye est-ce que ye moto atindi bato balanda ye aza populaire donc ça dit aza na succès na ye aye esika moko bato balandi ye sikoyo ye akobengana bato mais bato lelo ekoma soko oye na matanga bato baolanda na nsima oye mpo mimonisa non bato bakondanaka kaka bato balingaka korate eloko te alingi kaka ye mpe aparticipe ke atiaki ata mwa liloba soki sikoyo nga na ye matanga nalati bien bato apres baye olakisa bilamba non donc ça dit il faut natala pena na garde-robe naluki kaka oyo epasuka yango nde natie na nzoto mais non apres ntango okolata bongo basekretare kutu alataki ye bilamba epasuka donc nyonso tu oyo moto akosala ezalaka mabe nga namoni na bandeko oyo nyonso tu toyaki kolela mama boli tout le monde a se comportaki bien makambo nyonso te surtout sur le plan organisationnel elekaki kitoko. Ok, ça c'est bien. Alors après enterrement justement tout le monde qui maman Bomengo na maman na biso mabele ba yambaki invitation ya ndeko Exil Pechanga ba yambaki invitation ya ndeko Ansuluzolo. To penser pe lobby président la dit pas ko sala ngoto yo lokolo zalaka no pisi na mapoto ozalaka zalaka na bango mingi obiti na cette fois-ci na non plus nazala awa nazala plus awa on a toujours un cheval nazala un cheval mais plus nazala ala plus ya peut-être plus nazala est-ce que basi la invitation pour babi baza maboko polele ya koyamba invitation ya bato nyonso tout président elombe pasala ki yango yamba ki bon na ndako na ye maire bazongi nante je crois bien semaine oyo vers la fin semaine vers la fin lelo déjà tosala la émission tozali vendredi la fin yango kasi vers yango déjà donc baza ba mère na biso na yebi ke ekolo kobatela bango tokomona na lisusu ata na ba prochaine programme ou bien ba voyage na bango toyamba bango pas de problème. Okay. Rien n'empêche pas qu'il y a un bango peut partir na poto mais na yambi bango peut na poto toi mes amis. Ah voilà, merci beaucoup président. Et tu nous sur le moment qui na Italie docteur Monguijo. Alors tout ça awa l'autre phénomène qui est pas docteur Monguijo. Le na moni pas docteur Monguijo. Donc on va nga yo mo repesi ko ngapela na mona tant to sa émission qui sont balé. Yo le bateau mona nga ça on se rend compte que ngapela na mona ki mais ngana ya ko savon pas mal uniquement ngana no posebe bagité ndenge yo comme la yo en fait mais on y a souvent na yaka pourquoi moni ngana lo kwa neti maladie moko oyo na yo kaka. OK donc maladie oyo soka beli akomo banga abela suti tu vois na yebaka teke le poso oyo isengaka il faut ezana mutu akoyi pe kolandela ngo. OK parce que biso tant to ba petit na monde na biso art tant to ye kozala artiste déjà la nouvelle oyenge na groupe na biso to ye pa ya feu mangwaou personnel donc wana ki père spirituel nanga ouais faut makinga pe na mambo dili na groupe to bano benga biso to ke spectacle mo bano benga ngo movati obi movati de movati to no pour la choko wana. OK donc biso mo to ko mo to na penaka est-ce que lobi movati ezala likamina loba tuna ba Willy Mambu tuna ba mère Bagata tuna ba ya tu ya ba génération na biso ba Gabriel ba José de Londres ba Zena la guerrière ba Bijou la reine tuna pena bato wana nyonso tuna donc ça dit ezaki bon biso siko to bano ke movati trop movati endeni ya lokwa net boya na kati ya mouvement bosala ba répétition bosala ba tournage mais tam sou vendredi samedi dimanche bokenda ko prester bokenda osala ba spectacle. Sikoyo so babike lobi to kende spectacle to bike bozo mwa ngingo. OK. Sikoyo bakobeta ngote batutu ba na ndenga lelo to sala mwa message na groupe ou bien to sali ba texto batu bazu ba texto ba bike nga na retenir na production lo. OK. Mais tout on est allé quand net esobe auzana na production. Ba ko yo bisote ba biso ka lobi movateza. So bi code wante utikali. Biso pe so yo bi code ka lobi movateza la fo landela. Ya ndeni. Otoni ata msuki sita mtamanda olandela nga tro phénomène ayoki neti lobi movateza ngapi ate ngapi na yoki ka kamera evite movate waso eza oke bafuti yo mongo kozwa
eloko ya liboso asoko kosomba saki ya loso eloko ya liboso fo olongola mbongo ya produit yango bosinome ngo movati donc fo ozala na produit na ozala na lait de beauté wana savon donc wana eza obligatoire parce que biso naobeta lisolo na oya nanga naobeta lisolo pa biso touti wana na guerre makasi chic choc loyenge na nouvelle loyenge yo oyebi à l'époque binemia kinga yangadiadi na fe mangwau biso toyebi te mais lokola biso toya bana mangwau bajani fe jani fa bapo firenze basami mokili bamami jokisa bango tu lokola bango lokola baza bato ya chic choc na biso na bango carrément tokokopere te sikoyo towana aveni moko mpozo donc ça dit aveni wana oyo babengo nini Éthiopie donc bavenga diosi na ngambo oyo na Éthiopie bango bapetaka na domiba biso sikoyo na ngambo wana mosusu donc Éthiopie Gambela Éthiopie Gambela donc ça dit soki toomona bango so bango baotala biso mpe toomona bango na mosika donc sikoyo ndenge oya wana jamais okozala vilain to ozala soki nde nini po bamakambo baforme nyonso tu bamakambo banini wana tu donc ça dit ebebi nga na njilwa mais ntango na ye su makambo wana eye makasi po mettre pai yo oza venda otambola na iti siko biso toki babiro bapeti na ye pena ke oyo alinga kende ta mosusu epa bakonzi so bezala wana de Londres Michuri bébé santé ale tokangi papa toaki bapeti na ye bawili mambu biso tu oyo bana otambola na biso donc ça dit ntango ozwi lare wana mbala moko fo konoluka movati siko biso mpe toluka yango sikoke eleka ozoniata yango kaka na ntongo oniati na midi oniati na pokwa ntango ozoya boye bao bameti moko alaka na njili na quartier to mais après ntango toyomona sikoyo ke kolanda poto mpe na ba air wana rien moi mpe ya Afrique na ya Congo ntango nyonso tu yambi intap sikoyo loposo ezobeba ntango na ye docteur atali abike te nzoto na yo loposo na yo ezosenga misala akotinga na batraitement nalandi batraitement na nga papa ntango batraitement nga sikoyo epa mokiso nayaka sous traitement te nga sikoyo nayaka atretien ozo comprendre mais na kala toyebaki yango te nga epa ya docteur mokiso talanga vrai nauti susu kokota kaka na mwa traitement moko ya dimi po ntango nautaki mikili videlo akosaki nga nandeni mafuta nanga evide sikoyo fale nakende na Barbès pai napeyaka mafuta nanga na France na Barbès sikoyo videlo ayebisinga yaya moni mafuta oyo tosalela yango biso mibale eza vrai mafuta opesanga raison nalandi mafuta na ye namona nakomotela yomo ozoyeba kese ozokoma papa chéri obandi ocontinue donc tatanga monanga bi phénomène maomni osali nabite docteur mafuta yango eza nango bien nzonga ye docteur ata na misu aoyeba mbala moko ke te obuki mibeko abinanga fale pa yango moni ntango nayaki na éclat ya makasi na teli makasi mais espèce ngai susu mwa tâche so otali bavideo oyo uti olekaleka ata ntango nasaki bato baosala bacommentaire phénomène ozongeli susu kotela bani bamambo ebele na ye omona docteur rapide dérange nga abinanga sala boye yango ozomona nandimi ke nazala na nga mwa shoko moko boye mais ya kotela bamakasi wana te yango sikoyo omoni nga na ekomi koya mpona entretien mwa savon esili na ye rapide eza mpona ndenge wana opandanga sama mabe teke ofénomène nango na ye aza pale na victoire et puis ozoyaka trop docteur bazane te non docteur azalaki na poto boni docteur atraitaka bato baali awa atala mpe susu ke eya na bandeko ebele na Europe baa na problème ya loposo mais bato oyo baa na poto souvent mpo baya na Kinshasa
esengaka il faut akale na rendez-vous akale programme bon ça dit ko kale na rendez-vous pour na docteur Mogijo pas de problème mais na misala basala kuna OK parce que mutu nyonso na poto o asalaka akoya na kisasa ndenga lingiti yango mona bato belé basala ta mususu asali programme na ye na koya ta mususu na juin na koya na surtout mingi ba période ba vacances mais ce que docteur tali abikete bato ba ko souffrir ka te na loposo ti na la période ya ba vacances wa OK asali siko ke na place ezala bongo nga moko nakotaka namonaka bato baza na ba problème wana na koyi ko traiter ta mususu 100 personnes na place 100 personnes bakale baya ko akoyamba bango pendeni omoni siko stratégie asalaki nde autaki na mikili autaki ko traiter donc déjà na 2025 aka tant tokotaki je crois ezaki na février akendeki mikili apesi ba traitement traiter bato kuna nde autaki ozonga awa kala mingi te mpona kosala suivi ya koyeba bato apesaki traitement na mitu aza na miniti oyo déjà azali auti kuna alandeli mpe bato traitement apesaki na février amoni mpe bango sikoyo changement ya kosakana te mais bato wana mpe bazocontinue nanu mwaka traitement ya sukasuka voilà donc docteur aza na biso awa est-ce que azometeni kaka programme na ye mpo bandeko ebele babengaka biso est-ce que docteur aza kana ba programme ne wana azalaka parce que ba cabine eza mo ebele eza na Bandal eza na Gombe eza na Yolo ezali na Lemba ezali pe awa na Matonge toloba amika bolaka ndenge nini donc omoni lundi ka oyo ya le 5 donc lundi azongeli ba programme na ye nyonso tout comme d'habitude OK donc lundi déjà on a victoire OK akoyamba de 15h à 20h donc ça dit azawana disponible na bureau na ye pour na ba malade nyonso tout oyo ba oluka ba mona ye o lingi consultation o lingi ni tout ça au moment na docteur Mogijo wana awa na cabinet ya victoire pour na koyamba de 15h à 20h aza dispo pour na bandeko nyonso tout ba na problème le poste OK et bongo siko mardi nda koyamba na Lemba oui, adresse na Lemba. Na Lubefu, oui. Na Lubefu. Donc ça dit azali wa presque toute la journée de 10h à 20h. OK. Pour na koyamba batu nyonso tout ba ozala wana pour na problème ya traitement le pouce. OK. Mercredi azongi susu awa na victoire. OK. Ayambi su batu awa na victoire. Jeudi sikoyo Bandal. OK. Donc ça dit Bandal. Donc côté en diagonale na la police Mbata. La police Mbata. Donc jeudi akoyamba wana na Bandal. Na Bakaya wana. Toujours la même heure kaka. Ka na même heure. OK. Après ba programme na Yolope akoyamba je crois vendredi. Vendredi. Voilà. Ah mais ce qui a suivi signé peut-être na Yolo vendredi wana. Ben toloba journée porte ouverte oyo à la kaki congolais. Pour asunga bango na o ezali bongo ba programme nyonso tout ezoli consultation donc tout ba akozala pe mbala moko na bango kuna donc ekozala ka ndengwana ye kutu ndengana na kutu ye alembati. OK donc ye pona batu mosungi. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kolo Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants, Nenge Bozomona na Bilili. Et Bazobenga Biso les sous Baba Kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali par rapport à la situation ya mboka par rapport à certaines réalités aux passées na mboka
nde nazosenga bandeko nyonso bavrai patriote nyonso tosunga bana oyo bazokufela baparent na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage naza juste simple individu oyo nzambe apesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu nazwi capacité ya kosunga bana oyo combien plus fort l'état nde nasengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga baofele ya Jésus mon papa Goma contacter biso na numéro bozomona numéro na biso eza plus 243 89 72 32 229 tozela lisungi ya bato nyonso mpona bana oyo baza na Goma précisément mpe baoyo baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote tosalela mboka na biso ata mpona kosunga mpe kobokola baorphelin na kombo na Yesu napesi bino mbote mpe ciao merci. Jésus est Vous la dit sobe na kwa ki ndeko na Gabriel Bolembo alobi. Alobi ya Gabriel alobi susu. Ah te tu attaquer au te. Pona yoka ki na émission moko aleli litro au président la dit sobe asara ba makambo poto ataka biso batu na ete to utina nouvelle oyenge. Donc omoni ba production mingi to salaka batu bayeba te. OK. Mutako atamsu la dit sobe a que nous sa production à Paris, tamsu na Italie. Mais ya okan saka que la dit sobe a même ndenge batu selon choix na ye. OK. Ou soit selon ndenge ya lingi. OK te. D'abord ezalaka nous producteur. OK. Producteur au katela bino habita msusu ke ngana capable ya remema autant de personnes. Okay. Et puis nana besoin ya oya za l'inviter, oya za inviter. Mingi uta kaka na biso muti. OK. Batu faut ba comprendre. Donc tant que batu ba mona biso to mitema mabe mais ba yebite ba réalité. Vous comprenez? Donc na sens wana mais soki na ngoli kamumo boye o sengi ke na koko tsa mutu. Na uzanga pona ngana zango comme demande mobu. La prochaine fois so na moni likamumo boye. Donc c'est ça na sens. Mais quand tu es dans la liste il y a Italie il y a parce que on a ucho website yo on a ubano to batu na ndo kota la liste. Mais sikoyo le producteur okamwa retourna nga phénomène nini bu. OK. Ça va yo za okomi ambassadeur. OK. To komi ambassade même bango kati. On comprend. Mais likamunyo surtout ezalaka bon ya on a lobi na zongo comme demande. OK. OK, c'est tout. Voilà, ça c'est bien. Alors à Singa plus docteur Moguijo a un projet moko ya mutuelle de santé. Ouais. Pour sunga ba congolais dans le sens que olé ozanga mosolo mais so contribuer mbongo muke na fin du mois les jours robela ou soit ndeko moko abeli azana pona ko sunga côté le poso na hôpital bongo maladie na biso. C'est vrai ça ba projet bongo ezali pas docteur Moguijo. Ouais donc kutu nazo sabatu ba ya déjà d'autres baka ko s'enregistrer. OK. Vous comprenez batu ba ya ba enregistrer bango. Donc ba s'adhérer na mutuelle Moguijo sunga. Donc soki ba ye ba uzo ba carte wana ba opesa bango ibanda ko aider bango même si lié moko azana problème pénal opposité mais akoki pe ko ya na mutu. OK. Donc ça dit tozo senga pena batu o ba yoki mbela oyo ba ya ba s'enregistrer na carte ya mutuelle Moguijo. Donc vous allez bien makasi eza ba avantage belé pour na bandeko surtout pour na ba santé na biso en général et puis voilà. Mais est-ce que les gens ont des complications te bilo monsieur zalaka contribuer comme maladie comme il y a les mois likolo et comme non. Bon docteur Moguijo déjà zala sérieux. Docteur Moguijo déjà na image na o bato ba yebi que c'est vraiment quelqu'un où est sérieux. OK. Donc voilà. Ce que moni déjà a eu initiative ya ndengo na rosala mutuelle Moguijo. Donc c'est que ayebi que écoleka bien. OK. Et c'est concerné peu diaspora même bande ko poto oui parce que ya batu belé kutu na poto susu ba na ba problème le poso ba pe na problème la santé. Donc ça dit batu wana nyon surtout donc docteur Moguijo a besoin na bango ba ya wana ba s'adhérer na projet ça elo mo donc diaspora pas ko contribuer pour ndeko na ye pour maman na ye tamso aza na problème ya banduta ana problème ya le poso ana problème ya ba troisième âge et puis ba matériel à sika yaki nango. OK.
ndenga uta poto ayina ba matos ya sika nyonso tout pona ko aider bandeko bazana ba problème na loposo pe na santé na mamnoso. Mais souvent biso na nous pour le docteur zakanini souci na majeur zakanini parce que biloko te mingi ba ambition bo ezala plus bateau balinga ba kota moi monde politique lobi balia bazala bataminene ba comme ba ministre mais na monaka souci moko kaka yango wana na docteur Mogijo alanda ngona intérêt nini asala nyonso gratuité ba ko fele mutu asala bato mutu asala likambo na d'abord attaque azosala yango pona musala na ye qui a causé quelque chose na yango mais ozomona azosala yango nanu pona mutema. OK ozo pa mutema na ye eza bongo kosunga ngana wo peso exemple moko ngala di esobe eza pasi na sa tam susu un mois na ozouete na o mata santé soki ba produit ngate ba producteur ba oyate ti bo ko mona ngata msu na kati ya gambela na o sexa ba gratuitement. Oh eyanga na makila il faut ebima. OK ozo comprendre et le corps ndenge o va na plate na nini na chaise boule tango posa ba question tango saka émission imaginez oyoka ndeni na ba net ndeko za na caméra wana ndenga na caméra bongo a filmaka ka pona mbongo mais elle arrive à péter mususu yemoka na palais ando filmer ne ban asalika montage mon boepo eza musala na ese kota ye na nzoto. OK donc eza le quoi net docteur Mogijo soka traiter mututé soka asalisi mututu akomona tena misu na ye pour so mutu na po akolobake nga na yebi eloni na kosa pona mutu le poso na ye ebum. OK on sentir akokata tiko ndengwana. OK donc voilà yango azaka toujours disponible na bato oyo ba na problème na santé pe na loposo. Mina ba ndeko basala ndenge nini ba oyo ba se retrouver na état yozaki nango na état ya Gabi azaki nango na état la défunte maman Chako azaki nango au Rio de Janeiro na oto mona de Janeiro ngapi na moni na leli fort comme bonga comme ke bimisi suswa donc de Janeiro loposo ça va kitoko kitoko santé pena ke aza fe na nga na ndenga mabete wa ba artiste mais aza kulutu. OK na age to age moko te amukolo. OK donc ve na nga pena pepe. OK nengo benga bandeko osala peine na bandeko bazana makambo yo pe bimbo le kaki nango mais moi Sony mako banga Sony elo mabe Sony eza elemba satana Sony eza ndeko satana Sony elo mabe na vie soko zoka Sony ti mukolo mususu o bando kende pena na nzela boye osali pena to alala na forme. OK mais ndoko koka osenga no pena lupangu moko boye ba yebisi yo kekende ba eli yo kutuna mai mais Nicolas Sony osala to la bis ozo point maman ya Sony kolega zuzu ba bele basala ba to lelo na bis après ikomi pe nana lambe pondo nana lambe fumbo ozo point donc Sony ya faux ndeko moni pena ka poso ngana artiste au sexy la mère ya solo no ba vérité ngaza artiste OK nanga mabete donc attends l'obité batu ba omona ke la di esobe aza artiste. OK mais na le kana na télévision pona loba yango ke le poso nanga ezaki ya kobeba le poso nanga awe bongo yo mto zai malade okomi bien siko. OK obombela oni kutu na oyana koloba lisusu na kobeta mbela po na bandeko omona teke susi mona nango kati nanga na bandeko mususu bakotika le poso na bango eza bongo te. Okay. Il faut ba yoka balanda basa le ko ngana saki po balongwa na eloko wana. OK Ils appellent cherté siko yo ovandi nonde ngwana donc au milingité est-ce que Yves ndongo zana okoza contre yo jamais impossible donc yo mo contre yo jamais mais oui parce que l'opposition et puis yo ngona oloba makolo ezali luketo ezali maboko pesa mais siko yo maboko makolo okozika na yo awa olati no mbati mbati ko kotela. OK libumu eko kozika
ozo mpanda na mona ata mususu ba masa mususu na ba ser mususu omona pe moi ba ndute salié banini azo bang azo mona longo pe na netika na utana ngelamba mais ye baka suka okolongola ka elamba ta na tanga olave ozo mpanda tanga omona souci ya kaka mais wana kutu pa mti so elongi calandre ozo ya pe ba tutu ba yebi ke oyo comprendre. Petit frère na ote, grand frère te, papa bino te, maman te. Yo. Pour te dire elongi no to kango yo. Ata yo kota na Victor na ba oh Yves. Yeah, ouais. Ata to kuta susu na ville. Na ozana do te Yves tamso akuta atika na Victoire. Na ba te Yves ya yo. Yeah. Pour elongi no. Comprends? So okangela elongi no mtema. Ouais. Ozo pas donc ça dit au vaino. Faut amte à makasi ke elongi pene ebeba otiki bonso ya yo mo so otika mo ya mwana beba o comprendre voilà so mo na mutu msokutu ana poto zo benga ke la die sobe to ko zo mo docteur Mokijo po mama kuna na Congo fo mona ye donc ana souci ya mama amona docteur Mokijo po atete le pouce mais siko yo mogo o bi ke ayo no vandino pani mtema bena yo mugo olandoki tum comme ça comme on appelle yo na butu allez osali yo mabe voilà voilà pour ça l'a dit pourquoi linga yo te au milieu te pas elongi ne yo ya solo siko mitali plan gitatala nga moninga oh if omoninga ngayo na vandia na minute onde na vandi la die sobe musu ana France ate okay la die sobe mususu ana Allemagne azate okay moni na to na ndako na ngana ate oya kuna ba photo okay yo nde ba tala na ba TV na ba TikTok ba tala na minute ba tala ba video mais ngaye oya solo voilà ça se donc ngana moko ngaye okay zigo so de misai mabe seke ya ngai mtu na sani nga mabe au milingité voilà ça c'est bien donc n'hésitez même pas faisons un petit tour dans les différents cabinets. Il y a docteur Mokijo na Bandal Lemba Matungé Gombe même na quartier Yolo si boleki wana na numéro plus c'est affiché. Il y a docteur Mokijo Bobengi Bogoza docteur Mokijo Yemonta Yambaka Bogoso la rendez-vous eta Bokutani et puis numéro ça toujours affiché wana donc voilà et puis connexion ils en ont peut-être donc ouverte voilà président a dit ce truc au chité boité tout moni vidéo moko photo il y a ne comment passe ma passe on a Max please on a bongo comédien ngam yo et puis tu en fait batu moni yango neti moi bien te par rapport à nenga zangina Kinshasa santé kitoko ten kitoko Angola abe azala mandambu ana chika asuna Angola te Max please wa man pasiko ala pembe wana yo Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou.
Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. C'est ma passé. Max Prince comme ma passe, wana on ma passe. Ah. Oh, hana ko ma boss, muta sala ba faire ba diamant ya makasi, ba parler vanda. OK. Yo en fait ba père na ye, baza ba belge, ba juif. Baza déjà au la coopération wana banda kala. Baza ba meki petit bazombeli ba instrument, ba tindi ba Afrique du Sud, ça la musique pop, ba nini tout ça parce que hier na makila ba artiste. Alingaki art trop. Mais ba père bazo sale bongo ba utindika ye mais bakangi elokolo ya kaka. Ti ba coach na kopa ndiama petit zo makamba. Donc ça il veut pas na ba tindika ke kotindika tanga ya. Eh ngana zwaka ye kozwa. OK. Ngana zwa mam pasi kozwa. Et puis na zwa ye na kesenga nzela après. Ngana zwa petit Mark Spitz azokumba cerveau là, oui cerveau là. Ndeto abenga litaka. Azokumba ngo azokima mbango biso to bando tourner to monika petit mo apembe na inspiration yi. Parce que ngana s'inspire na au monde. Inspiration yi mba mo na bisi fait mundweri. Pecho yo ba filmer ngana eto sané ilo moko. Oh ego kota ndeni na expliquer bango ba moni ngo vraiment génial. Papa le tactique. Ba boake loko petit comme na succès. Na veni soka ke classe mama benginga boya kozwaye to ke to former ce petit déligi. Voilà. Ah bon, kenda bongo. Voilà. Et comment ma passi nana pesa Ma passi biso kati. OK. Biso ngam na pesa ka comment ma passi. OK. Est-ce qu'ils ont reconnaître bengaka Wana mwana donc mwana nanga. Donc ça dit mère nenga zawana so ebi ke amoni Max Prince na palette. Ebi ke azepa ya na azepa papa na. Ouais. Tout a ichika pa dernièrement na vie de loin. Ayambi biso na palais na madame na bana. On sentit pepele. A côté biso pe et pas ya ba collègue ne ba diamantaire donc. Ba ko na na diamant. Ah. Otega kite kwei. Otega kite kwei. Na tegela yo kaye mu. Ah. Ça c'est bien les moni à Bali, mariage, salut ndengeni. Non, vraiment kitoko makasi. Eza la que baleki o bazaki pe na biso bazu mo ba encadrement pe ya kitoko. Bazu pe ba exemple ya bien. Voilà. Nazongi pisi la vidéo ya maman Bomengo, maman Mabele, ya Sele Masasi, papa Masum de Brinde, papa Sonzo, oyo basalaki retrouvailles nanda ko président Lombe et loko mo mutué balobaki lelo génération ya sikoyo bino oyo donc disons ya moi kala na génération lelo bolinga ozasus ensemble te bokoma ko banga poison bokoma ko banga mbasu bokoma ko banga ba maladie makambe belé mais bango basangana po eza déjà famille bayebi bongo o chambre na yo Masasi akoki kokota na chambre ya ndeko Lombe ya papa Sonzo même tabalala kana mwasi na mais génération lelo makambo ne zala rasusté beaucoup mbanga pisi ba poison lelo ndeko Jérémie aza empoisonné auta koloba likambo bépé azaki na poison ti ya beba ki loposo ezaki poison ebité komona exemple ba maman bango ya kovanda ensemble na bolingo wana o bino pe bozaki nango mwa muke kala mais lelo za rasusté. Bon, nga sikoyo ozochanga na génération. Bon, celui qui tient à théâtre, surtout dans la quatre générations, la die sobe à cause de la troisième génération. Bah l'équipe va bandi sima, bah l'équipe na quatrième génération. Na ba génération otobenga motante, o bazo matamo mike. Donc ozana no, oza pena na génération ya makasi. Bon, ça va. Surtout to lobito bando kabola ba faire ba génération wana esinga pena. Donc to solo ngo pena bien avant émission. Mais le quoi tous bandits de solo de émission. OK. To betango ka bien. To bongisa. Bango ba kulutu. Net biso. To comme non na age bango bazango. Soki biso to comme na age bango bazaki nango. Bango ba mataka lisusu. Sokola bombi bango bateli bango. OK. Donc elingo la kisaka ti to wana mukili. To bando yo kaka bango ba conseil na bango. OK.
po ata lelo biso tokokisi bambula oyo omoni na ba age ba nango lelo nzamba obatela biso tokoma nango mais ti tokoma nango bango pe ba opusa nsusu donc to ba tokotika koza ba camarade te donc so ba lobi eloko en tout cas bakolo bango te na sentiment parce que ba bakulutu OK tomona yango pe tomoni pe bolingo na bango biso mo pe tomona yango ti lelo biso pe na génération na biso toza pe mwa bongo toza pe mwa bongo parce que tokuti bakulutu tolandaka nde bakulutu balakisaki biso lelo osa nso omona ladi esobo azalaki na nouvelle oyenge na Sami Mokili oyo azalaka na chic choc loyenge mais tokutani na reine totambola toza na mutuka tosala makambo nyonso to ensemble mais ta mosusu na kala tozalaka bongo te lelo omona biso ta mosusu na bamikili wana toza na baigor 2 minutes toza wana bato nyonso ti tozalaka na bango oyo baa na poto baanse balongwaka ta mosusu na Belgique baye kolanda biso ti na Paris mpo bamona biso kaka bayamba biso Bruno Zigura Papa Henri ta tomona te tobenganaka ya bongo tozali OK mais oyo ya moko bayaka ta mosusu koluka kotia partage ko séparer bato pe baza mais wana soko faut comprendre que wana eza mutema aye okuta théâtre te mutema na uti na oshebango so muta bongo omoni omona pe ke ana binemi na ba frère na ye na ba sœur na ye ba cousin ba cousine omona pe belé bayoka na te mais biso na bolingo o toyebi oso comprendre to kokango te biso to teyaka toujours lisanga ensemble mais so omoni bato ba ndenge wana landela eka bien omona ye ta mosusu tina famille na bango ana ba binemi ana ba créer aksema ba zizani asala ba désordre ba makambo ebele neti eloko bongo bakulutu balobi eza eloko malamu faut tolanda ngo pourquoi faut totia division bato so lelo bakomi kobanga kosangana na bato quelque part tokopesa bango pe faute te parce que bambuma mabe eye na kati ya likambo bakomi ebele yango moni mutu mosusu akomi ne milengela est-ce que réseau kozala nini ozo point nazala na nga ta boye po nazala nga na ba problème na bato réseau kozala nini ezokabola bino pe raison ezali mpona bambuma oyo ya mabe ezalaka te omona teke bave baoloba ke na ntango na bango ezalaka te ben na ntango oyo eye mpo eye ti soki ezalaki eyaki te nde bato baza réserve te eza mawelisa te ndenge ezalaka moto mosusu alinga akoma lokola ladi esobe te nga mpe moto akoma lokola nga eza pasi si akomi na niveau mais yayeka lelo alinga nga motu mpo akoma lokola nga eza pasi ou soit oleka nga mpo oza yo to okoma te mais okoma lokola nga eya pasi mpo nga nzambe atinda nga na mokili nga moko ok te na ndenge envie donc akoma na niveau na yo amona na kaka bato bayeba eka lelo mais abandika te pe ka lelo na niveau na nga na ndenge na sens que komona ye pe yebana na mokili ezaka ndenge mote bon na sens wana nde na olobela ndenge ezalaka yo bandi musala na ona passe peut-être 7 ans de carrière oyo onyokamaki pembeni ya mangwau na souffrance wana bobeta ba makolo bonyokama mais bana baye lelo balingi mbangu ayeba na mbangu maintenant sikoyo il faut oyeba faut côté msupe tsape yango ezala na mukili te eloko nangi naloba tiango mpe ezala na mukili biso nyonso tu tokoyanda ye mote mama kutu aza na mkumba akoyeba ta mosusu sexe ya mwana après ntango abanda okende baéchographie banini tout ça mais ye moto atie motu oyo aya kati ya libumu na ye te donc eyeli ya motu tu ekozala nde ye mote mutu to akoya na ndenge na ye akosala makambo na ye aye osala mais tosenga kaka na monde na biso ke mutu akoya alanda pe exemple ya bakulutu ke ya kosala mosala mpona kosepelisa population nga ladi esobe navandi na aka boye na bandi oloba boye kote mosusu ntango naoloba bongo moko mpe naotala ntango naoloba bato baolanda nga baazwa yango wapi est ce que baa na ntina nango donc voilà biso eza mingi tosalaka mosala oyo toyebi tosepelisaka bato voilà lelo poison ekoti comme un fléau na univers na bino okosala poison
opesi moninga alie poison moninga akufi oyepe ou soit ozotala pe na boyi ke conscience na la pena ke yeye biso ke mutu abato nzambe yo muto bomi donc mutu abato nzambe poto abato nzambe to bana ba famille na biso ba papa na ba mama mais to abato nzambe. OK. Po yo nongo za na mukili boye oza na mission o nzamba tinda yi. Ça c'est vrai. Ngala di esobe naza na mission o nzamba tinda nga na mukili. Donc ça dit mutu aolongolanga na mukili eza nzambe so moni ke donc ça dit mission atinda nga eza réalisé. Mais yo obi pena kete ye azate po otika na mukili. Obimi pe na coin na mukili o lotika yo moko otira su na batu. Mais si ça batu tout. OK. Poto ndimo yobe olamba poison. Yo mto lamba poison meki mungwa. O pe koki na etika na tela ye aliangwa tonda. Siko kasi tango yo bongisi poison mninga lia. Yo be mekango so za guti. C'est ça. Voilà. Lelo ndeko na yo leki na yo Jérémy Chabani a Leli na écran qui a été empoisonné na mokoka ya kati ya o baza ba proche na ye na mutu moko uti libanda ba tile poison yombo mona ngitembe baki. C'est pour cela yango lobi ke baleki ya lelo ba kulutu babi baleki ya lelo ba komi ko éviter kozala lisusu liboke ba pesi exemple ya bien eza mateya mobimba o ba pesi na kati wana ba bibe biso ngai mama bolingo personnel donc ça dit mama bomenga ko kota na chambre na ye mama mabele akoki ko sala boy mabe moko ekozati mais o ya lelo est-ce que biso mo ya lelo ngo elobe biso lokote. OK. Donc c'est ça. Mais soki tozaki loko bango nde maintenant mutu na fiston ça c'est na mona déjà une fois aux apena naye bozolia et puis ndeko na biso vu de loin bozolia ba divi ensemble. Omoni bango ça c'est alambi bena ba divi libino bodame omoni fiston et puis okota na chambre na oh Simon Livingston yayo yango wana wana ko masika wana ko mona sika kasi mafingati masadi do loba donc tati ko na obenge bungu est-ce que yo benga ke bungu la bega Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona kosunga bino. Yo muto za na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyoso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na bison en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyoso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotique, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na en ligne. Ce que vous avez ba maladie ou etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba DP ba solution na ngote a on a mis sunga tozo libino solution obengi ba médecin en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi tokotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe tokotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Lewis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution zalaki te ba ndeko pesa ba kisi wana e ba ndeko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et salama yi que na yako za contact moko en ligne et na tanga ki titre na moza ki misunga docteur en ligne réellement zoki numéro na bengengo na zoki ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tininga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba seka kinga ba oya okufa mingi ba ko teki akufi déjà tout ko ngolela ye mais ba lela kinga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne président et mon musulman so avec nani Livingston donc ma finger donc des aki David Livingston yes ma finger Livingston voilà donc c'est dit secret ya yo katimini OK tu vois donc ça azali ngala sai bato bebe bayeba te ngala za mutu o ba compara donc ça dit comédien mo boye azana ba ndenge ne mo boye OK ana ba nzela mo boye
aye petit mo aye maye na makambu mo boy ente sikoyo ça itango aye batali pena ba bike te so to comparer sobe muto to comparer ne yeyo aye. OK. Babandi na biso bongo. Donc yo yaki mwa liboso na ye. Te nga na yaki liboso. Bongo yo yebite yo za mboka. Te to tu ande batata to. To yebi. Si to yebi na ba réalité po ye abandi pa ya Veka Diombo. Max Diombo. OK. Ça soname ouais. OK. Abandi pa ve Max biso bandi na nouvelle. Ça avant akende et pas ya Diombo. Obi kayaka nouvelle oyenge. Ah bon? Si ça yaka nouvelle oyenge. Boboya. Ça ya te to boya te. Ça ayaka akota nouvelle oyenge. Bakutani na maître pai, ba sololi akei lobi nango ayel sute ndakendaka siko epampe match. OK. Bazalaka nde na ba groupe na bango. Donc tozolo bana ndanga ko bima mais na ndenge ya ko jouer ko sa ba théâtre. Biso to bandi ba petit. Ngana vidéo leto yebanaka déjà na to bimi na télévision. Oh, na ndenge ya parler. Na ndenge ba parler. Donc ça dit vidéo le ba ovana na makala ya ngambu. Ba makala ya ngambu ya makala likolo. Biso to ovana na makala oeza côté ya Kianza. OK. Donc biso na Kingunzi bango Kingunzi ya bien. Na veni Kingunzi Kingunzi école wana nini yo. Saint Mathias. Ah OK. Saint Mathias. Okay. Donc eza Kisangani Mini Congo. Okay. Donc ça dit outé Mini Congo Kisangani Kingunzi. OK. Donc biso vivanda wana parce que mère na biso asombaka lupango na makala. OK. Donc totiki sikoyo lupango wa famille na njili toye ko vanda sikoyo esika mama na biso asombi. Oh, bon ngaba balobanga ngaba pe. Ngaba famille banzongo to abana ngaba ba makala donc ça dit famille. Donc koko na biso ya na parler na Kikweta, ala na parler. Donc ça dit to pena tataka nzongo lesi. Ko biso to vanda na lupango ya mère na Kingunzi. Si to sala ba théâtre, to yebana ka de ana ba fille de loin bango ba sala ba théâtre kuna et pas ya mettre na bango comme Kimi. Biso tozo travailler et pas ya papa. Tozo kutana déjà na ba petit. Ba ça il peut ba ça déjà ba théâtre. To ki biso to théâtre ki mukolo teta ba moni biso na télévision. Ya ba biloko to kolina. OK. On se comprend. Donc ba théâtre to kolina ngo so ya mbitsa ya biso ke na bando sa théâtre maman te pas Max Kadium. Donc ça dit bazaka na ba pakalowi ba jouer déjà ba V12 ba ça là déjà nde Bayaki bangonyo surtout et pas vieux. OK. Donc c'est ça. Donc ça il ayaka nouvelle mais biso ce déjà nouvelle et bimi ça la biso na écran. OK. Après ce que ça y ayaka na semangonda ke pas vieux Max ba ndo ça peut babiloko ba ndo teka na poto bani babiloko. Donc ça dit un master. Vous comprenez? To kolobela mamba ba agité parce que toi déjà ba papa biso tout toi na bana donc ça dit toi ba master. Ba de loin toi ba master. Ozomona. Donc c'est comme ça biso zandengwana. Na kolia fufu ya sai, akolia fufu nanga. Donc ça dit biso pe kimasa biso za su ya ba fufu te. Biso to on sa nde be change ba la. Non nini est-ce que na rozo moi 2000 mo boye biso to ma copier ya ba fufu kutu ya kutu biso fufu kutu te. Fufu suni. OK. Voilà, juste un petit conseil la génération yango wana tozaka ba vrai na mukili faut tozaka ba vrai OK nga ta sai mutu ake to tumula na wati ba ma tumula na biso eleka wana bato balanda ngo to kamwa bango yo comme si sai abisali émission abika phénomène azakande péré mutu nanga tozaka na ye tozana no sai ko bien nga péré te masala ngo pa yebike o mutu nanga mais mutu musu kosana ke lo banga na péré o nga na oya te me banzoi ba petit na biso ba roya. OK mais bato yebike te ya to kotati mais samba yaga une fois tout à la samba mais c'est yo samba na benga le matoit ah bon c'est yo OK sani na makambo si ayebisa ye est-ce que masana nyonga te nani biso sa ya nyonga te na likambo wana te kasi yango nga na yebisa ke na biyo ke sa bongo o tuninga te pona Marc Spies asaka émission ah boy na benga ye na bike oh na benga ye est-ce que bato bayebi yango bayebi te pona lobi yango nde boye siko ba et puis na lobaki na oyebisa mutu te mais na comprendre te na lobi donc pona olobaki to waka na biso na problème te na ba master OK to waka na problème te to waka vrai to waka kitoko
Tu as un problème, peut-être? Voilà, juste un petit conseil dans la nouvelle génération. Et puis, tant que déjà, tu vas polémiquer, tu vas tourner biloko à winner. Bodrin, on a aussi. Normal. Ah, Bodrin. Ça, c'est bien. Alors, juste un petit conseil dans la génération Lelo, Lelo, Makambouana, la concurrence, na moi, Lolendo Moko, na Makambe, Bile, Mabe, Obino Mozaki, na Mote. Conseil na bango, Lilobergo Zanini, pour na bande koana, pour na komema bango, na changement, balongwa pena na mentalité, wana izo sungate. Voilà. Conseil na opé sa bande kobo, landangai, biso ba artiste. Il faut boye bake, musala oyo biso to salak. Eza musala mo ndenge mo na ba pasteur. Ozo comprendre. Eza musala mo ndenge mo na ba pasteur. Eza ba pasteur ebele. Bato balobaka kete to landa tolanda maté ya ne bazo te nde bazo sambela pona biso mais tolanda ba comportement na bango te pona nini. Mais oui ngani la dit so bena bi pona nini. OK. Pona nini tolanda te. Tolanda na ba comportement na bango. Mais oui parce que yo za motei nanga. Tant yo za motei nanga etamboleli na yo ezaleli na yo fo ela ça même ngamo fona loba. Nga sambela papa Patrice. Ngoy musoko. Oui. Nga sambela papa Patrice. Au moins papa na biso ndenga zala boye. Na ndenga mabete na osa promotion na été publicité à pasteur ti. Mais nazolo ba pourquoi etindanga na kenda kuna. Donc ça dit son oyo sambele pano fona lukana yeba yo côté yanga. Na koza mundimino. OK. Pourtant mususu na koza mundimino mais nga se comporter malamu koleka. Si. Donc ça dit yo motei faut osala exemplaire. Ça c'est vrai. Au moins ce pas naie et là le lenge mon na biso toza ba éducateur ya masse. Donc toza batei. OK. Soki lelo bato bazolanda biso na ba théâtre tozo sala histoire moko boye autant muso mutakendaki na église batei ye ko kende nganga te a comprendre ngo bien te atali film moko boye na film wana mutakendaki nganga na suka nango esili mutabeli liboma mutumba mo azui leçon avec que na théâtre balai ba biso ke soki na kenganga na kobela liboma théâtre te yete était oui. Soki mutu mo balobi ke loko za jeune atoza kitoko kolinga basi ya bato ya mabala te. Ozo comprendre. Soko lingi basi ya mabala ba o babala bango. Soko kei ko simba kuna yo bakokanga yo bakosala boy na histoire to komi bongo suka na ye esuki mabe. Est-ce que toteite? Botei. Toza batei. Mais non soko biso lokwa to batei etamboleli na biso ezaleli na biso ndenge bato bamona biso fo bamona biso na ndenge na image ya batei. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour conseil nanga yango wana président Bijou Pirate Bambo Tebele président Kennedy Kambala mon papa Théo Zambrota aliaka dollar ilala te na bosanité inspecteur na biso papa Gilles Alingeti IGF Musala kitoko ya Willy Musheni donc yayo yango wana le président Jano Binan mwana mama kuya na bosanité Yannick Kinia Rombox yayo pe yango wana et puis na Congo na biso to mwasi mwa kitoko ya lingane mambo telate Anya Diara donc na pesi bambote bele sénégalaise ye aza ndingari ndingariz la bosanité ya nanga ve nanga Jebel via Georges Batwa la bosanité maître Linelka maître avocat c'est bien bé ya yo yango wana donc na bosanité Kamsi Schengen vraiment na boka ta 10 000 fois ya yo yango wana na bosanité Stéphanie Bola El Bugatti ya yo yango wana mama Yuyubita na France na bosanité donc Stani Bonda donc ya bino yango wana kitoko Docteur Ben Otalo a vu un mot bosané. Ah Docteur Ben et puis na bosanité honorable Docteur Beni. Docteur Beni Otalo. Ah Docteur Beni. Ya yo yango wana donc na bosanité Docteur Beni toujours pene ya Docteur Mokijo. Voilà. Donc musale salam. Voilà. Batu ba bika le poso e bon. Donc minga o levezate. Voilà. Merci, n'hésitez même pas. Vous avez le numéro affiché et vous allez le remarquer. Le président Amadou Diaby.
boss Amadou Djabi. D'ailleurs, yango Sankara de Kunta toujours na pointe. Wewa. Wangai. Bambo de Belé, merci. Donc Tokutani Balasima, à la prochaine fois si nous peut TV Tokutani. C'est parti. Maison Awa Touza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokiti na metro chateau tia bakayau bakayau awa uzomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so lula metro biso batani banini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Non yo somona te. Oh la kamate. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga